oza na problème na bana wenge to boule na bango wana ndé jamais nga na koza na problème na bango te nga kuna ebele na bango na eda bango roi de la forêt ouera ale makaba na pile face na participa babeta pile face nga na beta ba bas mboka na biso ndeza balingi mutalo ba vérité te dynastie zaki annoncé fallait baser la même dynastie bima ezwa pe force ponze mutu za soki bimé 5 mois tante pe vanda soki leko mois zo sala likamuna e botika sisati asilisi après yo po yo sala soki ya ko yeko ndeka baloba ko chela libaya yango bachela o libaya o babenga wenge wana se ale makaba wana apport ya wenge o babenga wenge surtout mda godé le fombo se ale makaba ndebe na mutu apesa apport plus wa fungola pena chez andeye isa ale makaba so muta boya yango za méchant baka frazo mugolo wera obetela nga porte abeti kokoko na fungula nani wera bakoti na pauvre wasenga shenga na pale abi toyepo toza na album biso makambo toyebi yango te mutabana osala biso ale makaba akina elwana yoyaka osala biso de la force ça dit tout nazala première mission pire bakuba preliwa ya pepe kalewa mata avion direction Paris na komi na Paris montage ya clip esili ebimi Canal France International les clip na comme clip ya moi moto to zaka na Congo en Afrique à monango clip ya moi ya Sefi à l'époque ne lelo batebele ba amona abundi balakisa na 13 TV ngana bunda te mais réalité za que pepe kala belaki a eu ba traitement ya malaria abanomela ba Kinemax esilaki e ngana tuna kende ni na bisinga nazoka ka ande ba bourdonnement na matoi eloko abana yoka ba sifflement otu baloba na lokuta potezaki te pota na ko confirmer te po ngaba na kota ka mpire bakuba na tikale ko mona bébé kale jamais na kilote. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Duo des Stars présentée par votre humble serviteur Dielo Matandega Tolobaga. Abonnez tout à Congo Révolution News. Vous allez scotcher, brancher parce que nous en avons besoin de like, de commentaires, et ça, énormément plaisir parce qu'aujourd'hui on reçoit pour vous Godé le Fombo. Godé le Fombo, il y a l'offre, Binotuboye Bié à invité de représenter ce thème. Avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi je dis un grand merci à Fabrice Ndekani, au forum Moulin derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Michel Kombe. Aigle Royal, là je pense directement à mon vieux Bruno Loubika, l'argent propre en bon à soin, à Willy Moucheni, le seul et le véritable code mondial.
Yala, mon vieux Tchongonda Imen était avantageuse patron à Rodrigue Matende Master. Yaziza Lukusashiko Lubanda deux fois maître donc na monio na musika na salo pourquoi pas aussi pour faire Didi Bokunga ko de Lyon. Guilain Melonga un très bon monsieur hein Guilain Melonga na Suède Tekal of Sweden. Tout sur la planète Godé le Fombo ya l'offre pour ça pendant normalement pesi na batutu ndenge zala donc grâce à Fabrice Ndekani a fongola biso pendant large par rapport donc était sur la planète Yemoro Godé le Fombo qui je dis bonjour. Bonjour le matin. Boni. Kitoko esengona omona olisusu et puis nane botika ngati. Wana pena nzamba zo lokumu. Ok, merci beaucoup tous pendant to goti côté parce que tous en pour promouvoir culture na biso do bato ba sala bien en tout cas yo po yamba biso bien c'est normal faut to sur la muké donc to bana déjà na maramna yo moko actualité ba félicitations d'abord pour la chanson na yo Mavero tout le monde qui pendait déjà 100 000 vues le lot ebi gela suzana ba 100 000 et quelques donc na ebité yo moko ozaki circuit to yeba il faut ça la bon. Bon, biso ba artiste c'est tant au salaire loko. Tout ça la rap puis ça la bien. Meilleur mot tout la au mon surprise et simbité. Ils ont raté que pour tomber tari mabe. Ils ont raté que tam supon Nzambe à permettre que plan et ça la makam. Mais à tout cas tant tu préparer l'autre, tu préparer un bras pour te CP là. D'autant que tu vas CP li, nga si qu'on a comprendre presse en ligne. Bo aider biso fort. Presse en ligne, on a opé sabino ba merci. Jamais na obosa na bino. Pour à travers binonde bato ba comprendre que le fumbo azalaka. Le fumbo pas beta bien. Pour lobby ba TV na biso ba boma biso mabe. Boma bino. Ba on bina ba boma biso. Ba on ba lo ke biso beto boma na ebite. Pour ngapela na télé na ngapela en ligne mais siko bato mingi ba lo ba jujaki na ndinga presse en ligne et yoko boma ndule yoko boma kitiro e mati. Presse en ligne boye ko libérer ba lo fumbo. Ya on ba fâché. Pour ba on ba kanga biso. Bango penezaki ke na plateau na bango ba osaka note aboni ko lo fumbo kenda bonga musique yango bomba question mo do déranger yo yango biso kimaki ko ba TV moyo ke de sous TV zate bango bazaki engagé na ba Lyon ba Lyon siko ba pesa bango code wana ke baba no kitsa biso ba tito kimi ba TV lelo bino tamboye bino bo ponate bo ponate oye le fumbo nana wa ibe suke le fumbo zaka batu ba ibe ka le fumbo tika muziki le fumbo koma suku wapi ok na zananga biso le tu zaka ba tamingi na ba studio mais tu beta chaque jour batu ba bina pona biso batu ba se bela pona biso mais bango lo ba coopérer na ba Lyon lo ba zaki kana objectif ya ko boma biso pena artistiquement et ba réussisaki menzamba la raté presse en ligne boye yomo otala na lede yomo monage bada ba responsable batwana menzamba confondre bango o monite ke ata yomo dangi na TV pe na lead pokuna bena to kimakia ngale lo so monga na TV c'est que journaliste sanam ta benginga ko kendo yomo ida ba risque monate coopérer na directeur a programme na ya kutio na plateau na yo atel na liste na baonde basala yo fo ba boma yo wana moko fit tala émission si les journalistes à TV do ben en masse na mba ilo fo mona bomé mabe botali tala balanga jabo ce qu'on est ba journaliste on ba nani yo ba fuiti na yo zana obongeza ba nani ko ça ba vérité ba changera la plupart ya TV ngana olongolaka mami lela na longolika mami lela tout batika là ba boma zaika mission na bango zaika ya boma biso carrière so yo betaka lisolo ya ba grand lion andi ba wasala ki bango ba fina mino za net banani ba lion yo ba banani ba lion ezaka likolo na biso ti omonika place ngana za likolo na biso na ti bango ba eza kutenga na lobi bango mo ba mipesa ko ba lion bango mo ndi benga ba lion bango moko biso bulo yo ndo pesa ngata ba lion bango moko so bango ba lion bino ba banani biso ba léopard bino ba léopard biso ba léopard bango ba lion bon ba le ouais to kota parce que moi ndambu non to songa pena na moi actualité sur bon lelo réunification clan wenge to monike bazana ndule le 30 juin et pesi marambo et pesi no to lande pe côté msusu na lande na monaki moi nini mo bon ndenga youtube sope mosaka sala net space sope ko songisa ke no fo na ebite est-ce que yo za na problème na bana wenge to bul na bango ni dande jamais ngana ko za problème na bango te ngako na eda ebele na bango na eda bango ebele na bango na eda bango bala ne sumsu ba rubo ya pelo mata yo isa godelo fumuneti nani ya idara parce que wana za wenge
bango ba idéologie wana bango ba temba eda nani na bandi na le roi de la forêt ouira na kena fere lilo na zan héritier ale makaba na pilu face na participa babeta pilu face nga na beta babas ana oza contre bango te baza ba mission ko nga na oza contre bango point mboka na biso nde za balingi mutalo ba vérité te vérité nini yo so tenga na koyeba tenga na répondre na ba question moni journaliste tibo ya kabo yum doana ba question na nga na oyeba ndeni nga so tuni question nga na répondre kaka na côté la mutu te na boma pe mutu te nga ba réponse na ngezali normal o nga na yebi so na yebi pete na répondre te siko na yebi te o na zo yoka na ezaki question nini ou bien ba baloli yango bien ba tcheni na contre bango ta mokete bula bango yo pona yo ça va et kena oui ko sangana eza mabete nga ko sangana mona ngo mabete ko sangana mabete elo tam suna lobaiki o bato bazo mona tam sundenge ndena lobaiki no dynastie ezaki annoncé fallait baser la même dynastie bima ils ont payé force pour dire mutu za soke bimé 5 mois tante pour vendre mais événement na bango yende ko boma dynastie wana ndenga na monaki c'est tout événement na bango yo boma dynastie o faire bimisi ou bien oyo faire sangisa ki yena ba masa na ba ancien collègue na wenge maison mais yango na kaka ti wa eza premier volet deuxième volet goya yo sko pona ko bomi o premier volume tonde mais événement na bango tellement bango ba yaya iko étouffé kakati écoute ate ko étouffé te mais ko déranger dynastie iko déranger pe déjà déranger na ndenge nini babi dynastie bango babi zo beta zo te kama ba plateforme de ce que déranger ndé wana izali soki événement ezali te ngo za suli corona wana sans vous mentir mais ils en ka bitumba bata dynastie pe ba tika maboko te ba bunda kaka mais ezaka ndeti ndeka ba passer basala yoza na église passer moso ena lupango elandia bano tonga acha mabaya yoza ga yo kandi mutema no yoza no matozo lobate na sa mutema ebika mutu aza bien te ayo déranger c'est ça la réalité zali ke soki rekomo azo sala likamunaye botika sisati asilisi après yo po yo sala soki ya ko yeko ndeka baloba ko chela libaya yango bachela o libaya bachela dynastie libaya mais oui mais siko yo zolo babongo to moni pe suso on dirait na mambango ya clan wenge ya réunification to monde on dirait faire aza penda cité on dirait est-ce que na ndule wana ndenge yo mona idéologie ndé mambango est-ce que faire aza pona monde on dirait ba écarter déjà bon biso tout au tala ya mama famille na bango menga aza artiste on a do contribuer na vie na chaque fois soit dans la likamba benganga voilà na follow faire rigola benganga awa moni ndeni cha nanu basawa chaboui donc j'ai fait partie à bateau bazo bundela épée et nga conseil nanga a okende kunaka avec invitation ce invitation ezata okende te avec invitation on les clan na bango invité ba invité sur na fait ça parler des organisations clan les organisations ils en a bato nango ba ni po moni na vie ta bazo benga yo na likambo tango ye ozana niveau yeli sope ba invité à peine à niveau morobo pour montant ça a fait tchaka ba mesa na e o à Paris kuna Belgique on appelle mesa moko ba comment bena kimbandanzila donc loin siko par invitation no yeba ba vanso wapi mais so yo moko protocole ko memomba mona kimbandanzila po ba o ba koma ba Paris ba Belgique ba New York za mimi kota ba marié comprendre siko yango na soko ke feti sans invitation za ba risque mabe faut que na feti aux invitation parlons on a fait soka keibo te faut que na avec invitation pour invitation de hotala bachenga wapi pour lelo za tête d'affiche le faire tête d'affiche ndenge otala pena lelo na bato musu abengisi na réunification na ya clan wenge na faire gola faire azo peser pour t'occuper paraît-il on dirait wata ko beta enlever des rideaux mais faire azana ba bengi ete ya on a solo bati nga soki pona nga conseil na oloba okende kuna avec invitation soki invitation zata kende te invitation de me relaxa niveau ni bachelier po
okoya pe na place moko ba bomi na kombo na niveau na yo ekufi pour récupérer niveau wana na kombo wana eko sengo sous temps senga temps wana eza pena conseil oyo pesi conseil onga na pesi yango wana mais sikoyo na ndenge conseil opesi yango wana par rapport ya makambo yango ndenge ezokende lelo ndenge ozomona est-ce que na monde na biso ya ndule ya lelo omona ote na susu babiloko mosusu tosala le passé rattrapate est-ce que bave na ye pene mosusu basepula te na badérapage mosusu eleka kala te mais bango tu baza wana badérapage so olandi koyo badérapage bakozala te na ndeni lisusu badérapage elekaleka na vie ya motu tu bongo lelo olomata ndenge eza boye so moto ablesse yo okodérape peti na minute wana mais so boyokani lo boyokani te maka badérapage wana boboki na mai te bongo ya fere bakobwaka yango te bakobwaka yango mpe danger bakobwaka yango mpe nde olobi wana mais ngai nayembaka l'autre fois wana ngi mpe natuna sous question mpo na yo lelo clan wenge 25 après bazongani apport nini omona bango baramena na ndule na biso oyo omonaka ya bie bamema wenge courage détermination et puis bazaki na grâce ya kozana Ale Makaba na groupe na bango Ale Makaba azaki bien formé musicalement et apportant empreinte na ye et kota pe na musique ya Congo c'est déjà et l'homme bien à part bas comportement pour côté artistique c'est bon mais côté comportement de bah influencer peu ma bébé influence ma bende nini ngana episode déjà bango ba ya bango za style na bango ba 12 ezali esprit fo mwana ngefo ko bouder fo babi ba na système ba jara linette ko beta ba karama mbebele bebe ba na propriété wana ya genre na bango te propriété depuis kalezala yo bijina wajina pera propriété jina ou ajina iseko feta donc propriété banda kalezalaki bango eloko onga na yebi wenge ba yenango c'est Ale Makaba s'imposa na guitare na ye na forme et arrangement mobo ya musique oyo a puisaki Victoria Viva la Musica na Ale Makaba po ya utaki na source ya Bobongo Star moni Bobongo Star bana osa musique à recherche Ale Makaba zaki na vina so al nzimbi na pese mbote Ale andaki pena bien formé puis aza génie quoi un génie et a réussi ça qui kosala o ba benga wenge wana c'est Ale Makaba wana apport ya wenge o ba benga wenge surtout mda godé le fombo c'est Ale Makaba ndebe na moto apesa apport plus wa fungola pena jezande ye isa Ale Makaba so mta boya ngo isa méchant wenge c'est Ale Makaba ngana yebaka phrase mugolo wera ya obetela nga porte abeti kokoko na fungoli nani wera bakoti na pauvre wasenga shenga na pale abi toyepo toza na album biso makambo toyebi yango te mutabana osala biso Ale Makaba akena elwana yoyaka osala biso de la fo ça dit tout surtout le basumi album d'intervention intervention rapide wana wira mtazo bisanga et puis tant ça la studio wana ya intervention rapide la vérité tout ça lo balelo il faut le ba bo ça studio wana nini zo lekaki la vérité tout ça lo batena nini su se lekaki bo wenge aboya na bango rien tando pese la na betika kita baza bon ba boya na bango menzambe waza likolo ayebi ba vérité ayebi ke c'est Ale Makaba c'est Alain qui dit wenge Ale Makaba na yeba suju musu na yamba ko yesa bisolo bi obina ngalo mata wenge ba ne eloko ba mema eloko musu ba mema na musique eza ko boya batu ko bude batu ko finga ya solo yo moto lo bango a 12 bo benga 12 est-ce que c'est yo va bien bo expliquer na ponga na yo ka 12 expliquer ba 12 elaxini ba tout ba ko baet expliquer 12 te bana wengine ba expliquer toujours musu yo za muda presse to ba 12 na la expliquer bino 12 elaxini o lembati la ba pare bele ba olemba omoni musique oui na loba bien courage oui ba na courage ko banga te boy eza pena bien ngana lula ba on eloko wana ngata na zo beta na orchestre mo mbata mbuta
ezaki orchestre ezaki ya baya na bango na bandal mbatambuta to répéter na dibaboma bango bazali ka ba orchestre ba jeune mais bango bazali na courage na conviction lelo yo et sali bango wana bena bravo mais biso tant to beti na ba vie ba olakisa biso mona pepe kala olakisa nga omuni wana oncle Bapius ya beta avant yo yimta abandi asali ke bino pe bobeta kino pese mbote na telemana ke na pesive Bapius bango ba yeba boma eloko wana ba boma bango komisa batu do ba na ibite qualification ni na opesa yo vanda bena bondeti ngana vandi bona moni vienguma ye wana kara na okene pas vienguma de sona ke pas vienguma na kwesi move na biso non quelle éducation ngani na zabu nguma lokito aza professeur na nga côté tout na romona ka ina vie na nga na ko mikitsaka devant ye c'est ça l'éducation bango pende est-ce que ezapena bana wengi mususu ba mona po beta okara bazaliko ya solo amoni pende wana na godelo fo mauvais mais car ndi po soka saluer za lwa na mouvement ba opese punition ba mouvement na bango bon yo sopi mouvement ouais godelo fo donc parenthèse a wengi de sala ngabe mais oza mutu pour contribuer trop na ba carrière kasi makasi. Est-ce que le une ranson relation arabien bo coopérer na bino kitoko oya rasu na studio te ba mo bazwa maîtrise mais c'est normal basi si on attend à interpréter banzembo on a beti na beti fakolati akoli et puis azana respect na makasi et puis surtout komana na yoka bien makasi mama ebsanga de la forêt te basi c'est na non aza pene éduqué aza éduqué nzamba pambola ye pour à bénéficier nango à bénéficier c'est grâce à Werason a visionnaire abi nazo expert à beta yalanda et puis yalandi lilo pa koli vraiment ouais vraiment de bien mais aussi peut ko intervenir de lobby ko installer aussi la faire moi intervention belé est-ce que faire ko là tout le monde qui plus avec plus trop basé pendant na ba rumba na biso pire donc mais lorsque moi mais on biki asobeta rumba trap donc ya baxina moi blom sous son ndenge to mesana bengo net ba moi musique étrangère et koti moi genre na ebite yosko eromona na liso na pona yo moni ndeni azoko étouffé rumba na zaki na ngoto eza bien genre faute ya bakonza mboka omoni rumba eza menacé bato bazo menacer rumba ebunga bazo cha fond mais bato bakoki ko garder rumba fond ezate donc mboka na biso pour rumba eza ya biso bakonzi na biso fali ba cha fond pour na ko garder rumba eza na ba gardien na onde tingana parmi ba gardien rumba lelo mais naza soutenir financièrement lelo so on a décidé kana beta rumba trap na beta boy na oza soutenir alors faut à l'esprit on a zo bele la faire azonga pena na case de départ yaza na mongongo na ya Angélique et bagarda rumba tozali a continuer la rumba na ye atika bajara ba rumba tra atika bilanda landa wana yo salelo te mais nazo condamner ka bakonzi batu wana oyo ka ba musique wana ba tshela ngombongo pona ko étouffer rumba na biso heureusement UNESCO ayoksi bango soni andimi rumba na biso immatériel ya UNESCO donc ba tiango pena pona nini dotolo bato bundi biso mo ba artiste rumba po ato akombati na ba musicien msu bakoka rumba te akoki rumba ta ya ina orchestre ba jouer ta kebwe ba jouer te bu akoma obeta reggae akoma obeta jazz akoma obenga rumba na musique ba banga na beta ka reggae na beta ka jazz okoka rumba te bato wana tu bata recruter bazo financer bango bambongo ko déstabiliser ka rumba ngana sala label nabi na aider jeune nyonso abetaka rien que la rumba aya pananga jeune moko ayaki de 10 secondes to salier bientôt mais to sala ngo difficilement ba moyens atin mais muto akondima sala ba trap ba so ba nini ba cheli ba moyens on les outa quelque part pour na combattre rumba na biso mais biso ba continue biso po ba chambongo biso to valoriser rumba to maintenir rumba na place bosana mais bozara déjà na tout na sikoyo par rapport ya ba
banini amno bozalara ba sokoda ba nini bele bozala wana na bito ba sokoda nini bele bozola tena ba ba faire diriger même bon instance bele sokoda da diriger na ba Lyon. Ba Lyon objectif na ngo ezali succession mo ko sa maté avenir amboke tali bango te mbongo soki lelo ba kabole ngo ba panzi ba le ba jeune ba ozwelo roté formation na talaka mokonzi na sokoda mais ba misene baza filer na sokoda te ya solo o explica onde ni o explica onde ni tozaki na Mobutu Seko bani batanga na baki santu banini voilà exemple oncle na biso na saluer pe capitaine wa Gero Roger Peko aisanga ngo penda bi bango bando tanga penda na basadam bana Mobutu mususu bana wana vrai politique yango wana yo sikoyo oza mais makambo na yo ezala wana te sikoyo wana confiance te to bezo confiance te ozala confiance te mais sikoyo to muto ba peto kota pe wana parce que ba biyo pe ba veri ba pembe na yo nde sala ke ba te bele bo ba na bite lorsqu'on est en relation na ba manda chante na manizande manda chante aza parmi bato ngana fana na yembeli na yesu comportement comme de bebisa mais yembeli amanda chante ngana fana na comportement bebisa asunde aza bikota kota makambo do ye azo makambo na yete so ba Lyon ba bengi ye so pe ba pesa gelare so pe ba convaincre kende nini ya ya ko contrer ba léopard moni place azo ba problème na biso normalement nga pena la personne de Godé le Fombo aza fan ya manda na yembeli na ye nga so na vandi pena na bi na bato nga na lingaka na yoka bazo yembiza manda za na kati comportement na yende mde salake sera mon idée de biso to telemela ba Lyon. Imaginez aux mission que beta pas Lyon. Aux en nzembo na yo. Nzembo ebimi na komba Lyon. Nzembo na yo. Yo sepela. Wana 1 Dédé obeti 10-15 ans au reste à Lyon. Yo arranger la raye mais yo bimsa nzembo te. Vinu zo bebat. Bilo kona to telemela ngo. Alors ce tonto di sana ba Lyon ba bengi ye pa na TV. Allo bana compte ba Lyon antaye bon c'est tout soit à Lyon so penini na ebité mais normalement ba utiliser raika mais ce que le relation zara bon te ngane to coopéraka na opesi za conseil ngane to coopéra na biso na ebi ga dera parane azara neti makambu esala ke ngana kota mwa bambrima na viena nga mususu na olobate mais ba utiliser peka ye akenda lo baba makamwa mabepa viena nga na viena nga na fasha mais ngam na tindi ete ça le ngam na tindaki comprendre donc comportement na ye kaka mte sala ke hermo to comprendre ga ete mais to yebi na biso keza manœuvre ba Lyon ba utiliser ye voilà toi je t'ai malé me Godé le fond mais ngina tout na pe loko parce que na tout na kongo te à chaque fois na ra mais ba komela nga mondambu pas mutu moi c'est pour la musique na trop depuis empire a fsinga faut tout na Godé le fombo lelo alobango toujours na sur likolo eloko nini oyo yo owelela na juna mombafu ngana wela na rien problème tozaki nango tozaki ba mapasa na empire totambola biso de tolala kutu ba chambre moko biso de vraiment tolaki bien famille na ye bayibinga famille na nga bayibaki ye donc tozaki bena bien kaka tango toke kosala Delta Force place tozwani ne mabe ye jamais totikala ozwani mabe sala Delta Force yo na ye ngam na sala Delta Force nanu comme groupe Pembe na Pepe Kale quelques mois après to bendie yaye et puis umela été Pepe Kala kufi ma va Pepe Kala kufa même son empire bakuba après le wa Pepe Kale tant présent kufi nga na komi attaquer l'empire yazaki chouchou na bango batela ki pena ngai na zaki exposé na le bango trop dans l'émission mi chercher tout là parmi bateau ba souvent na ba dégâts wana tant on a kimi groupe on a Delta Force landing na ndako babi yo moto zo biso kuna biso to ko vanda te sans yo elaxini wana juna zaki na empire ngane mna kimaki
nga pe na bi bon na ndimi na commission orchestre mais nga moko na se sous-estimaki erreur na saki yango wana na bi fona zongela lipasa na nga juna tozane ensemble ponga na mdasima yaza mdali boso et osala dio mo na force na zongeli na convaincre ezaki facilité po ya delta na koki aye delta na baki susu erreur ami bale na che président nga vice président yo mo mducha juna mo na osaka berero to bandi pe bien pa na katikati akomo yebisa ba mission onga na joie komo yebisa bango ke lo fombo fa longwa po groupe ezala bien monde tozana ye ezalo kwa de ba konzi simba te moni pa to bebana siko bato wana bazo kamwa yo mutu okuluka ekuta yana biso siko azulinga yo longwa saba yebisanga et puis eko yebana tango yebani esali soni alongwe tango alongwe toki na 18 missions 5 balandi 13 batikali pananga monde tokabwana donc ezali lokwa coup d'état iraté depuis wana beaucoup opération bon depuis wana tobebanaka po to eza pena obomi mututi nga na okonte na ye nga za nga instrumentiste arrangeur mais nazo compter yene leader donc a briser espoir na lagi nango ye ma pas comprendre il y a dans sima comme ba culture à Congo il y a dans semaine et ça le roi toza biso de ba konzi ye e jena ki ya lingaki azala pepe kale ngana tikala ka gode lo fombo ya ko pepe kale ngana tikala ka gode lo fombo souci na yango wana loko esimba kite alongwa ke yi comme un problème mais nzambe pas dans ndenge na salaka ba bandi ba concert ngana bi président babite ça ibsa nga phrase que musique est disque ngana ke ça disque confirmation ya bandi ba concert et nga par disque wana producteur a foutu nga bien à Paris nazala première mission pire bakuba après liwa ya pepe kale wa mata avion après liwa ya pepe kale liwa ya pepe kale mission mosuta mata avion ngam na mata avion mdaliboso direction Paris na commune à Paris montage avec clip esili et bimi Canal France International le clip na comme clip ya moi motuto za na Congo en Afrique à Monango clip ya moi ya Sefi à l'époque ne lelo batebele ba amona abundi bala sakena na 13 TV ngana bundate Canal France est piqué clip wana et chango clip ya moi donc trop fier en tout cas so tout na to kabona nini réponse na yango et vraie réponse sans lokuta sans dièse ba Sreli Mikobi bada vivant ba onde ba yebisa nga ba Sreli Mikobi présent abenga biso no panaye abien biso que yo fo longwala abimsela ko to caisse claire alaxinga caisse claire tanga na za instrument ya dans rien abosani ke tito sala delta tout ce qui est instrument ngamna ya instrument ya na biso pour te répéter ou bien la guerre ya président Madilou pour te répéter donc il y a chakata infraté financièrement tout est d'agenga mais si on a des fonds à longue on a orchestre na salagi moi le kabola biso si on le lot parce que toujours cité malé mais le lot par rapport à famille biologique il y a vie na yo pepe kale est-ce que ba relation a toujours bien bo solo la ka na ebiti bo mona na comment oui ko solo la to solo la comment na eza e comme rare po ndeti ngana kivunda wana e comme passe pona le babala na kana ba choc ebele pepe kala za rasute moi sinae wana bana okendela wana azaka sute mère amina nga gisamba za rasute donc komelanga problème babala na pona kotango na sona koti babala na za choqué na ko rapena olega su babala na te mais à chaque fois makambo ya le 28 novembre jour présent kufa ali kala benganga si ya yelo mo rosala kozana cimetière espérant petit frère na propre to solo la bien ba yansei mona ya yansei avant d'arana to solo la bien en tout cas to solo la kitoko ouais to solo la kitoko ndo lobi wana donc personnellement parce que papa na biso pepe kalaza moto atikara ba peinture saline c'est là ba te belé balandi mais sikoyo ngana ebike
tokoluka sur le 26 parce que l'autre fois na chaîne aussi toyambaka yo relata biso moi histoire wana muke et ça là un énorme plaisir parce que na joa ba coup de fil de partout ba sepela nango et puis c'est une première parce que peut-être nana ba bonné mususu ba tikala kona biso pe bazate donc est-ce que tolingi toyeba moi muke parce que nga et ça là bien parce que l'autre fois na yambaka pe moi na pesa rombote moi na yimari pas Fabrigas donc abi oza vi otika ka été fiston wa chaque fois ba conseil boso la rawa au monde na apenda mais ce qu'on ngina yeba moi muke parce que yondo zalaki ko travailler na papa na bango sona bandeli question na ngana par rapport ya bato ba na so ba boni na Congo Revolution News ba comprendre puis moi muke Fabrice Ndeka ni koto pena fotika la Pepe Kale biso tout za ba ni pa na ye toyoka via kufaka na salle de bain toyoka via zalaka na pota na likolo yango ndota bambati ya bolit toyoka kokufa ne kutu farele pa kufa soki babengaka bino bengaka lofombo babengaka juna ngaka kufa te era sali sope ndeto ke na vérité parce que le via za souté paraît-il la sala voyage astral mère ganginde bokele no hôpital et coïncider ka kufi soki batika ka ya ngaka zonga na yebite moi yo relater bisonini nyonso wana omoni bilobeleza trop na vie na biso ba artiste mais réalité ça que Pepe Kala belaki a eu ba traitement ya malaria abanom la ba Kinemax et silaki et ngana tuna kende ni na bisinga nazo ka ande ba bourdonnement na matoi et le roi banayoka ba sifflement otu ba lobana lokuta poteza kité pourtant na ko confirmer te po ngaba na kota ka mpire bakuba na tikale ko mona Pepe Kale jamais na kilote et puis d'ailleurs présent nga na ebité au poussa na ndeni na ba niveau wana olo ba vie longola na no pantalon boye vraiment na éducation nga na kokate et puis na kokwa ki angote bon kokwe ya salle de bain wana pe na obe ango fo pona nini jour ango nga tuzaki na vie na 11h na balcon na ye ngana ye na yeko pese compte rendu à boulot ye pe mdatindelenga mutu bobenga lof po masa na ye moko vie kakesa na pese mbote na France na Bordeaux vie kakesa wana pena meilleur ami na ye siko daki muta dering ngana Pepe Kale to ibata vita vie kalabi kaka zolo batro abi macho ya lobby vea to koka bango te abi luka lo fumbona za munoko pona vita yawa to parier yo mikolo zo le la car singa e car yo sko opesa nini so bo parier ga me veyo bi bas na ngati na somba ona misu na yo na somba bas na $1,500 do to parier na Benz na e via bi aso bo oui na zalata ngo somba bas so boye to benga to luka e kene landa na parier na bo parier siko na landi veka ke yo la na keko c'est loin na ole la car mabe na ki piétonte nakeluka vi kake ça ba vi pe lo comprendre il fait à comprendre que vite c'est un peu vite moto à danser via kimi via na mona vite vina kake ça on a pire via kimi na mona vite na zongi pa vika na bia mutu na oma sano akimi et salarié nga zongi na apali wana ba 11h na ba 18h via tindelinga voiture na ina chauffeur na kende boulot donc Pepe Kala kufa atindanga musala yo songelo na musala ngana kenda musala Pepe Kala atikala kufa wana uyoza kina musala na studio na kesa la montage à cocktail donc na ba 22h atindelinga biloko olia uti chez na pa chauffeur atinga na boulot azongi na ndaku azwi biloko olia bana osala mabongo chaque jour ndena kenda boulot bon bazwi biloko olia ba yelinga na bandolia to sisi to zongi to yokuta nga kutu chauffeur na tinga na nga ipse ko memanga pa viete so kan o memanga pa vie lo lobi to travailler na tongo na okemba po via linga ozo ba détail ebele memanga na palais lobi na tongo oyo ko zwanga to kesi sa boulot bon na kuta na viemba mo chauffeur n'est pas comprendre ya tinga na ndaku ake oh ba quelques minutes après zongi lisusu on a kuti ba te belé la palais vie à sali crise ba même à l'hôpital obiki na vani natali montre boye
0 heure passé siro wana après 0 heure déjà couvre-feu na décida na bi démarrer car nga na kovla la jamais vu calé akui asali crise ba na hôpital nga na la na parler to démarrer car to landi to kuta pena bambila na couvre-feu siro na blague te 24 novembre on a tout filé ndie bambila balamuki barrière nini anga habité le fombo bonga pena ba fan na ngebeleza ba soda nga pena na ba fan na nga la majorité baza bambila balamu le fombo lexa nga bino pepe kala sali crise ba ken hôpital nga na rola na palete na landi ba lexa biso tinga lema na komi na ngalema bona kuta visi akufa wala ksanga ta vie na wana asiatiki biso otuna pe mère te ki crise onga mère ye wana telemi wana donga to lela ve kake sawa kimanga na moi ye pa vandi wana donc na vie le otari sili na masa na gisambo to yakine na minute wana dona yeka na fongoli dra na moi benga pepe kale na kangi makolo lembi mbala mo na fani na se ti médecin ye to ju corps avi ba chena branca to tindi gango tina morgue personne yampire bakubazaki wana mutako sabinote mutazaka te personne biso toyoka kutu babaki no bajuno bayako koma wana lukuta bato bakosaka na liboso ya caméra facile aobanga te personne azoyebisa yo comme musicien kaka nga femme na ye masa na ye kakekakesa na masa na ye mosusu vie léotard pointre nga na ami na nga gisamba oyo azalaki petit na ya quartier tozwi corps totie toketya na morgue akangi tozongi vie léotard na mwasi ne bademare petit yaka nga nazo kotelema te makolo lembi nga mpe na bibo vie nga bautobetanga masasi kala te na bimi bohôpital naza na somo na ozongaka alobi na ntongo na olaa nanga na hôpital awa e totikali na hôpital docteur aya yebisi biso omoni vie na aza monene lelo eza samedi lobi eza dimanche soki boambome elobi te boya lendi eza mabe po ya aza monene bokorate kolela ye bien aobeba 5 heures du matin na kata pongi couvre-feu na esili te na bimi na bifonaki noluka vie simaro totala likambo bambome vie na bima na lamusa vie simaro na tongo vie simaro tanga amoni nga ayebi kaka soki amoni nga seke pepe kale mde atindi nga abi pepe kale tongo boye su nini atindi yo nga bete atindi nga ata akufi tobandolela na vie simaro ebandi ndeni nga bi aspike ka crise avanda ye na ndako apike crise tobimi ti toke tomoni masa na ye moko kokongoma mpe nini boye te vie akufi kokongoma balati apesi vie simaro mwa balara balimba tobimi toke pa verkis PDG verkis tobi nga na yebisi bango nazokende ndako mavana kende ndako fo bambome pepe kale tokamata nona toke ti na Ethiopie soki oza na enseignement okoti Ethiopie bateka baformol place wana toye wana vie verkis PDG basombi baformol toke na hôpital le vie simaro eyotika nga ba 18 heures na ndako abi nayebi te mokolo nga na kokufa so na koza na musicien ya boye na orchestre nanga vie simaro aloba bongo mais siko bato mosusu na kati te bato mosusu bayebaka bayebi histoire te lelo bamosusu oyebi kaka ndenge baspéculation ezalaka non ye moko kutu bamisie bayebaka liwana bango ye moko kutu ayembaka trahison toyebisaka bao trahison eza nzembo ya lutumba trahison eza vie simaro nzembo na ye pepe kale na rien à voir na nzembo wana bapeseka fe eza nzembo oyo miziki na ngo ngam nasali vie kale babengaka ya koyemba abakisa ata liloba kuna te maloba nyonso daye pa vie simaro bakisa liloba ni mpo maloba kuta elege ebele misu fo olongola nalanda mpe paster moko asala témoignage mwa lokuta aloba mpenaka omoni te ayembaki trahison ayebaki liwana ye donc wana paster wana kuta asola na nzambe te mpo soki nzambe asola nga yebisa keba
koloba o te po trahison nzambe lutumba nzambe otimbisete ye kuta loba pena nzambe ni akokosa yo nzambe akosa ke amebeli wana yango amiyembelaki trahison eza nzambe lutumba a place na comprendre que ba farceur ba pasteur ba ngana iba déjà va makama ya ba kanga ba micro na ba vidéo ngana iba déjà série wana partir la trahison ga bia ba pasteur belé ba lukuta nzambe pa ko sala mikolo yo vérité na bango bimi pena ke ba suka na ba miyibi ba ndumba ba nini ba bandon kala Baba non kala to chité déjà na yo godé le fombo na éviter mot de la fin na yo par rapport à entretien na biso lelo ko ça doit fanatique tout o ba ngaka nini parce que biso tozo senga bango toujours ba kota toujours na plateforme et tout ba télécharger Mavero eza chanson na yo eza promotionnel venir za na makambo na éviter yo ko lo ba nini na ba fanatique tout ba landio lelo mais dernier message na oh dernier message na ngezali ba changa na ba prière ba koni o changa na prière na za combati na ba lion na ba te belé donc on a bien combattu pour na maïle nanga pour na façon na zailaka façon na lobelaka na bien combattu makasi alors celle et la prière comme de ko garder en vie et puis na ba makamso to kana besoin ba mécène ba aide et ça grâce à ba prière bo prier la nga makasi na na mboka mungu za mboka mo bien te bali ba talenté so la talent oza poursuivi oza menacé ba bouton makambe bele ko koselo même makambo bochanga na ba prière et puis merci mikolo na amoli mabasa donc moli mabasa kombo na faut retenir ngo le matin retenir kombo amoli mabasa prêtre na niveau mokete prêtre na niveau mokete et puis na bonzambe moninga na une chance na ko na maison de production mo wa bonzambe AP production ya DG Marcel Zone et les loyo na ju appel ya amoli mabasa et puis nga na za vana lobela kuma moto na linga na landela makamu na ye nanu na remarka muyibite ata pena bonzambe donc prêtre na niveau mokete amoli mabasa bambote ko tozali yo moko lo mata comme d'hab nzamba pambolo baxelo ya ebele namoni pe na caméra kuna yaza na kombo ya pauvre femme ya Pepe Kale mère Pauline komoni zaki maman Ndekani donc apambola mapo yaza héros dans l'ombre ba on était une émission ndeti lobby Bruno Lubika ndena boaki Bruno Lubika mbonga propre mandego ya ma Ndekana omonate même à Kolo chaîne à Bino, tu as payé $100, il y a 15. Michel Combert au solo là, au monde il y a 10, tu as super baba, c'est là na mercredi. Héros dans l'ombre de tout le monde a pas si, mais hier nous avons cadré. Ah, Ndekani, Pambola Manzamba, Pambola, aux anango ya ebele. Puis grand frère nanga Shora Mbemba, au azam mécène nanga, il me sala kenga lelo na zala aboy. Nzamba abaxila ya ebele. Shora Mbemba to saluer ouais. To koma bena ba koko penza suwe na yango wana na pesi pe femme na ngai Blanche Mbemba après être mère moni viera mbarobagi basuka na balcon ye na osambela na on négocier na suka na chambre po ba mo benga o to mona femme na yo anzela lino wana ye no na comprendre ba to mona eko na zo ngana négocier na ye so ko suka na chambre atana balcon Blanche Mbemba moi Blanche Mbemba moi c'est mon bien à sur mato biga il t'a là tu as une mère donc tu sais pas là quoi t'a là mais te bambo te koto zali na do zongela lisusu na do amoli mabasa très na niveau sakanate donc wana pena kombo photo mesana mikolo yango wana prêtre mo ya bonzambe quoi ya misala yeza misala ezateke ba gauche à droite moli mabasa de London vraiment Nzambe apambola bino nyonso bata presse en ligne bino tout pour bino bat bosali gelelo bat ba mano yoka lo fongo mais message nanga ya suka lo matin te so permettre ba sa ba mission ba obenga nga trop ba sa ba musicien ba komo benga nga trop ba bi papa to lande be mission na yo so lo ba bien vraiment lele la biso na TV mission ba kufa to baza ba musicien o baza surtout en vie ba zo bana batu ba mema courage na biso musique na ba famille ya ba belle mère na ba belle famille
bakenda kuna bakosa bango ba décaser ba bala ka bana batute do ba misi biluzu mona wa babala te mais basi on a babuteli bango bana kitoko bana misu bazana ba université maliko honorer moi si na famille na été basi on a ba bi papa kotanga ba kombo na biso te me belela bango na TV et puis coopérer na bato tout ba yambaka lo ba lomata omoni mission zo leka na TV vérifier âge na leka ba 30 ans faza na bakti ya mariage kotikela bango soutante faut tunaka bino ba jeune ça va encore mais bango baba mikolo puis bana ba mbongo bali ko balate donc basi on a ba leli pena bo bala bango basa batu wabne folo ba musicien bo bala ba musicien bo bala basi na bino obuzana ba ona bandako ta Blanche Mbemba kuma zo leka na nzela ba mama Blanche mo na pesi mbote na achena lobobo boni bino siko ya bino moye basa fiero wana ezate mais bazo mériter ba botele bino bana bakuli et puis na ba famille na ba bazo silika kaka ti lelo ko finga ba musicien liko na bino bo bala basi na bino ezaka na gravité osengi facture na famille moi si ba opesa yo osombi ba mungwa osombi saga fufu osombi ba loso carton makabu nzunga ma famille ba machette ba Nescafé ba bulangeti ba kolema eza gravité siko bolinga kosala yango te mpo na nini eza ba pacte ou nini bobala nga nalobaki mama bochanga bena na mitema na bino na obundela bino bitumbo et puis ba oyo baza bato baya obala bino ba baya obala te ba imente pour moi si pena ovandaka na etaka moso ovandaka ne na ndako asala ko tout na bonheur nyonso oza nango aboteli yo mpe bana ma ozolinga obala ye te ozwa courage onaki ya orchestre omeme o na famille na bango okota na mwa décasier osuka wana okima non message pena ya suka na obetela sete yango wana. Ok, merci beaucoup. C'était là Godé le Fombo, ya l'offre de Kilo ya Congo. Donc, je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. On a abonné tout balandi sur la Congo Révolution News. Là, je pense directement à Michel Kombe avec le Royal. Pourquoi pas aussi un grand merci à Fabrice Ndekani qui offre au moulin derrière la caméra. Et je vois aussi mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre, un bon soin. À Yawili Moucheni, le seul et le véritable code mondial. Jojo Ngonda Imen, t'es avantageuse patron. Et Yangwana Chiko Lubanda, deux fois maître. Rodrigue Matin de Master, Aziza Lukusa, tout. Au Balinga, biso tozana besoin de ba like, ba commentaire na bino émission parce que il y a un de makambo na bo santé maman Anima Fema. Maman a fait l'ami depuis les États-Unis d'Amérique. Donc je pense que on se revoit la fois prochaine pour un nouveau numéro.